mwasi oyo ya dernière azaki mwana moko lera bandaki kokola azoluka ye bakotanga azokoka te mwana kosala effort atanga rien mwana avanda ye bapapa ngo baprofe kobenga biso mwana azobunda na penza aza na posa vraiment mais omona azokanga eloko te donc manda okanga eloko te ye moko na kovanda nazotune nini o mama nazocomprendre te donc atikala kozala vraiment mayele te akokoka na classe nazali na baproblème te ya bahandicap nini te mais azokoka nde okanga te po atangelo rien ti atikali na deux classes po akoma na collège apase na collège otalaka banda bandi na 3 ans ti akoma na deux classes po akende na collège naye kosala apase délivrance naye koexplike papa tala likambo ezalaka na mwana na nga mwasi akoka kozala mpe na mayele te ata azobunda na rien baprof bazolakise rien nakendaka toujours barendez-vous koyeba soki eza nini na classe nini ekangake mwana azosala effort baprof bazoloba ke azosala effort mais ezosimba te papa abi na nga mama ok tobanda kosambela na ye ekolo nyonso papa akomaki kosambela na ye chaque jour kaka na ena kaka aneka suka po akende collège baprof babenganga oh madame eloko nini esalami Beltani avolue bo nga nayebisi ye pourquoi o bozwilaki ye prof moko na internet ou bien quelque part po batangisake cours à distance benga bi eloko te nga na biso boyebi kutu nzambe na biso nga bi nayebisi kaka prof ananga bi non eloko moko te esalami mais nzambe kaka moto asala bi tozocomprendre te mwana mbala moko na kotanga na kokoma po ande okoka akokoma na ye oyo bazoso bapesa dicte nde eloko te aye koevolue mwana komi kotanga mwana komi kokoma yango ni koloba na so koyebisa bana na nzambe naye kotémoigner koyebisa bana na nzambe baza na bana bodutaka te koloba te ke maladi mosusu eloko moko boza na mwana ozotrouva ngo kaka ke ekesila nango akobonga na ye 2 ans 3 ans okoma na ye akozwa mayele non bayaki nde kolongola ye mayele parce que ngai mpe nayebaka te jour mosusu tokendaka na mwana na nga ke magasin moko tokendaka ezala soki kiabi je pense à l'époque ntango nayaki na France lelo ngai nazokende pona eloko nzoka agent de sécurité abandi kotya sécurité na magasin wana ayaki apose asimbi mutu wa mwana asimbaka mutu wa mwana na kuta asimbi mutu wa mwana kimi na tali mwana biyo yo mpona nini ozomitika basimba yo natuni siko bandeko na bango obiso mpe tokomprendre asimbi na landa ye alimo toyebi te akenda kobatama wapi leo nayebai na papa ngo ete nasali bapriere na explike yango mama bino eza mabe banda wana mwana wazaki mayele te me ntango kaka nekutana na papa ngo ntango abondeli mbala moko yango foto keba ata tozotambola bano bakimaka bambala oke tuta batu azokendekende noki mutu asimbi ye sava tie belle tolingaka biloko wana te ntango monde ya bongo na retard oza na olatisaka mwana mokila amen yango ezalaki témoignage na nga mpona témoigne amen tozo passer na deuxième partie na biso na